Capage TV. Capage TV. Ndenge ba parents ba bota kabiso. Il y a des dons et des donabeja. Nandeni. Biki na memo likolo makasi parce que omoni mboko yo na sali love mais na souffrir makasi na love. Te bayo mona ko souffra. Na yeba kande kozala soin makasi te. Yango eloko souffranga na love. Pona bane ko kima basi. Pona za soin te. Moi ça ko et puis basi wana nyonso lelo ba lela. Garage makasi. Mécanique. Mobala mécanique. Mafute gozo okuna. Saek. Ezana muntu mususu to mona ngo même na ba quartier. Otala elongia vie oyo na basu ya zokota na quartier. E bala na te via za logwa mukokoli. Bazo remoke. Soyez la chérie bon dimate. Mama Kapache. Lelo na fongolo makambo ebele. Fongola. Na yebi eza na bato basimba ka pe kisi ya basi. Na yebi pesa na bato yo makambo basi comme ça bango bakizengi. Majorité ya basi yo baninga balingela ngai. Na onga mo na linga baza basi ya bitula. Bango batula ngape na tula. Tokuta nisko bitula mibale. Yango monaka moyen to kabwana ezati. Et puis ba semi qui na bino pe ba semi qui na biso ba batu mabe. A sololi na yo au fini 20. A sololi na wana a fini 10. Oya fina ga yete yene mutuma mabe. Ngana zo problème na mwasi na ngai. Tikabo. Oya kala zaki. Soka zo kende kota la famille na ngai amemaka de soso. Tikabo. Pondu. Ya zo koma 8h bani ko lambela bango. Akangi masolo. Na yebisa yo bande konanga basi ebele balinga mwaso na balati. Tika boy. Bande konanga hesi bino profite. Boa mitema mabe. Afunga mate. Ti afunga manenge nini? Aozela ngani na pesa yake no sala kindumba kwa lesa bino bande konanga. Na vie. Oh mutute. Zalaka na mobalo azana nkele. Nandeni. Ezana mibalo bazanga nkele. Ebele. Tokangani ba porti boy. Soki muninga mobali na yazate shita sima. Suzana nkele. Wana nkele te? Osala ngote boydadi. Te na sala ngote mena mona ngonde pa batu nenge yindela bango bayo kanga bango na douche. Okosi. Elengini yokoyoka na douche. Vitesse le kama. Ogo piqué ki. Nyonso na kati ya nzoto ezo contribuer na bolingo. Nyonso na kati ya nzoto. OK. Est-ce que bipi mibali mususu azape ne mbombolo mayibo pesa monga wenzete? Irresponsable. C'est ça, surtout ça. Babenga bango na français soki jinini, soki gigolo. Majorité ya ba gigolo ebele, ce sont des irresponsables. Si. Majorité ba gigolo. Je parle ça. Ebele. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à $50,000 américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente de billets d'avion, location de véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres,
Sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola bafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose bokomi ko 6 episode la pour ko bebisa munoko te. Arrête ya beauté ayi biso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa ritbauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya ritbauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na ritbauté omela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Nani akokolinga mwasi, nani akokolinga mwasi te. Ton nani aza facile na koboya mwasi. Oula le wapi lelo. Quelle énergie. Kosombaka mai na yo boko. Oye yambeli nini. Limisanga pardon. Problème te. Maman Kapachi. Daddy. Au réfléchir très très bien. Nani akoko linga mwasi. Ton nani opa koko boya mwasi. Voilà. Ton nani aboya kana facilité, ton nani alinga na facilité. Oui. Naimba kantembu moko. Mbongo mbongo. Outa wapi yo mbongo. Mama na yo nani ya mbongo. Na yoka kili solo na yo na bakulutu bako solola. Bako tonga yo mbongo Babota kabino mibale. Yonde mwana liboso wana mbongo mwana ya liboso. Leki alanda na sima bapesa kombo mwasi. OK. Bo baby simo mokili. Ah wana biso. N'évitez ce que comprendre. On comprendre. Soda ayebisaka mutu bwalobi ngana boma kaka mutu soko lenga mbongo oboto linga mwasi. Yango na memi na réflexion ya Jompoi. OK. Na OK jazz. OK. Mbongo mbongo. Outa wapi yo mbongo. Mama na yo nani ya mbongo.
nayokaki lisolo na yo na bakulutu bakosolola bakulutu bavandi bazosolola si bazali kotonga yo mbongo balobi boye babotaki bino mibale yo mbongo mwana ya liboso likela ndo na nsima bapesa kombo mwasi. Ok. Loboko na poshi monoko etoni na makasi te oza mwana moke po mutu azalaka na mbongo amelaka mingi aliaka makasu mingi po makasi wana azolia nini po ponge ya noki te asalela mbongo na ye makasi. Vous êtes doyen. Doyen makasi naza mwana 1974 peut-être yo yeba ndeko nanga mwasi soko ningo dimnenga ajilongwa na koko bota yo sia naza ndeko mo akomela ngai na pesa ba age mo kani na pesa bi pesa visa diko age na pesa ki na beti libanda ke nazaki na université yesko a calculer habité année au 1900 yo pesi wana na université aux âge à 12 ans et c'est moi na 12 ans tala biloko ndeto lo babata mayele bazawa na pesa siko dati moko ya kala na makamu na sala ka récupérer calculer habilité ya wandoki na âge à 12 ans au côté de l'université mo ernini Maman Kapashi ndenge ba parents ba bota kabiso il y a des dons et des donabeja Nandeni Diki na memo likolo makasi parce que omoni mboko yo na sali love mais na souffrir makasi na love te meyo mona ko souffra te eza na yeba kande kozala soin makasi te yango eloko souffranga na love pona bane ko kima basi pona za soin te moi ça ko et puis basi wana nyonso lelo ba lela garage makasi mécanique mobala mécanique mafute kozo okuna saek ndeko nanga est-ce que biloko yo yoko kate mission ote watina te ozane mta garage makasi mama nasali mécanique nasali belé na betelo pe lisolo te ke nasala ki serragère na zandu biso siko to bane ko sala serrage na zandu ndenge tene éclaireur te obetela rappel éclaireur na yebiso oboyi ngai na tikala ko sala base tende batu musu ba sala ka base azo serrager place wana te biso matériel nyonso na sac à dos ya otambola ya ko tambola omoni place na o serrager mutu cheka to na obamba lipapa na obwaka kude na boutique wana mama moko osomba loso ba carton ya tomati na otala pa na silisia pa na baki na mutumba la moko ubunda vie eza bizarre mais nzamba batela ngai oninga koyeba misala neno suna salaka soki nazaki mutali bandi po eliaka pe suki oui bato ebele bimema mema bakimpuka basagi afu basagi masangu elia bango suki batikala a vide oui voilà Maman Kapashi pourquoi na lobby eza don eza donabeja eza na mutu mususu to mona ngo même na ba quartier otala elongia vie oyo na basu ya zokota na quartier e bala na te vie za lokwa mukokoli bazo remoke so era chérie bondi maté Maman Kapashi lelo na fongolo makambo ebele fongola na yebi eza na bato basimbaka pe kisi ya basi na yebi pesa na bato oyo makambo basi comme ça bango bakizengi Maman Kapashi na bandi kokola sentiment bandi telo obi ke likambo faito banango ne bandeli ndeko na ngai yo fongoli babilo mo très capital te kota ngoka est-ce que besa na bato mususu bakufa na nzela Angola na nzela makolopo na mwasi makasi ala ndaka famille mwasi batali babite mwana oso to tige osani akobeba to tinda ye pa noko na Angola akomi Angola me mobala kokite oui ala ndaka bilanda lando ya ebomisa babele balanda bakufa fongolo biloko ebele na mbala moko suis très intelligent surtout kota love pena ne place na nyoko makasi. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre, avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni.
le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres. Inscription est gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro ezawana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango yeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Maman Nicole Malonga, la femme forte, a une solution. On a pas problème en zoto na biso. Produit Awatosa. Baila, 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 baila. Bakulutu baloba. Moi si bizaleli. Moi si comportement. Mais qu'il est l'eau échangea. Moi si tailleur. Moi si nzoto. Moi si forme. Maman Nicole Malonga. Aïe na solution et aussi lisa barbe. Produit Awatosa. Et sote kamagam mobimba. Et baya Nicole Malonga. Ah, Sokyo lingi fese vimba. Fumat Awatosa. Sokyo lingi moletona. Fumat Awatosa. Sokyo lingi kwise vimba. Fumat Awatosa. Sokyo lingi mabele tonda. Fumat Awatosa. Mama Nicole Malonga. Ayena solution et aussi lisa barbe. Produit Awatosa. Et sote kamagam mobimba. Et baya Nicole Malonga. Omad Awatosa, l'original, chez la patrona Nicole Malonga. Ezana mibali o soka yebiso ke ana basi 30 oko boya. Eze solo. Oui. 30 pena agera bango 30. C'est-à-dire azana makila ba momi. Ye basi ba koma ko ba ninga na ye. Ba ya mwasi azakane ennemi na mwasi. Ouais. Kene na yo beta no na ba jo mususu menga ezana tamo ko na ko récupérer yo. Ramasser ce n'est pas voler. Mama Kapashi. Daddy. Mbala liboso na ngai na vita ntozo kola ngaka baninga batu balingela nga mwasi. Nga moko na koka koloba te. Tika boy. Ba collègue na ngai ka batu balingela nga mbasi sko fo ba banda sko ko kosa mwasi wana. Ndeni. Omoni aimé. Vrai yaya. Tika boy. Très doux. Bunda raté. Abeta raté. Soko zana ye o CP. Biso moral. Biso kuna ba réunion de tout ça la bo conseiller na biso nani. Aimédo. Ah, biso basi to ninga to yoka. Uyoka siko mingi. Kaselo ke na senta na buzo ba wana ti. Batu ebele ba senta. Bongo. Mati wana batu ba betela ngweza ba master. Ba master baza batu mabe. Baza batu malamu. Tika boy. Yonga na kamo Emedo na kola boy. Bodi. Chéri sente yakala. Na kamwa. C'est-à-dire omoni vie est tellement bizarre. Ko so ba yelio ye. Tangu sikoyo et puis tangu na sentaka. Maman Clémentine a kotango douti.
alobi te bokoseli emedo 17h emedo s'attendit place alali bino boyele nga mwasi lukuta mais nga moko na motema na bite na travailler machine au plan na ngai ba massa ba travailler ki j'ai tant ba massa ba travailler j'ai et puis ba massa so baza 4 5 ba travailler j'ai peta koyaka au côté le matin peta koyaka tikaboy et puis naza na défaut moko na ko boya mwasi te même ma bête yango na yebi so kezana bato baboyaka na bato baboyaka te est-ce que boya te poane yoka te nazo kende na yo malembe il y a des bassi et des bassi majorité ya basi yo baninga balingela ngai na onga moko na linga baza basi ya bitula bango batula ngape na tula tokuta nisko bitula mibale yango monaka moyen to kabwana ezati eza na basi pe bazani na ngenga mibali azoluka pe place masolo masolo ezali masolo musumo ya kobimisa na télévision te ezati ebomage na yebi vie na nga moko kana ninga bachangu surtout ane baza masolo ayoka momi na ye ba obala ye tikaboy akepe ko luka bon frère na ye pasa na mbongo ebele ayebisa bi bof soko tikinga na je oyo na kufa tikaboy bofa kotisa loboko na po to na bato mbongo na ba mabele oyo bofa kotisa loboko na poche paquet ya pesa ye azui jeep azui sécurité apesi ye tikaboy ye ya landa petit na salon abaka petit na salon okosi na so de coiffure na benga grand frère na bienvenue kamba apocalypse 22 alongola bi oyo yaya tikaboy tela na lobi alongola petit na salon Tchangu eza berceau de l'humanité ya Kinshasa et Tchangu eza cerveau monteur ya Kinshasa lisolo tout oyo ko luka na Gombe na Tchangu salama tongo majorité ya bato baso mapangu na Gombe ba na Tchangu ba courageux tikaboy si ça m'a lisolo ana intéressant yoka abaka ser akina na ye abu pia famille batikala luka mwasi babite mobali na ye ya kala ayaki a matière jeep abika yaka to solo laga 1 minute ozonga na yo tango kaka bloqué bakenda mama nangaye ba vie pe loka bazaka batamayele babi moyele kabongo ezate lokolo so remorqué ye vanda na ye 1 mois amona lettre asikeya tozongisa tout maman bazongisa tout babala yepe lelo na mwasi na mobali mikeli tikaboy ma jolie kamba yebi masolo yo tuna grand frère na nga bienvenue kamba apocalypse 22 masolo na beta skoyo o tango tozo kola na bango et tuna kulutu na ngai shai ngenge ayebi lisolo o tuni su grand frère na ngai mais shai ngenge azolela kulutu aliye ba danseuse te yaka eseki asali likopo na mutu malamu te veshai bino bosala makambo tunaka te botuna ne botuna veshai bino bosala omoni nga na shai originel bana kingasani si shai likolo biso na se kala ezalaki boye soki bitumba ezobundama na kingasani baveshai bakouta likolo baye batiki bitumba babundisi batu bapakati mbango bazongi likolo bitumba etikali ya biso tolati bere oh tikaboy grand frère na alelaki awa te alelaki barango bazobine bato baleli trop na kombo ya le roi de la forêt makasi na mboka oyo mais lokola aza le roi bato balingaka balobele pena bamabete nini nyonso ezalaka ya kodose mais bamasasi pene ezali oyo pena ve fois bongisa soigné na bato ebele omonaka te garçon oyo ya jibe oyo nani oyo alelaka mingi na tv abanda mpe banzembo akolela ti suka balelisa ye o wera azwaka banzembo nani bogisi bompema ozomona mama bato baza makasi na love bazali bato mpe baza faible na love bazali bato mpe love elelisaka bango aokoka te azolela enga nayebisaka bato ebele mama kapashi tia likamo na mutu na yo
nazala faible na bolingo mais moi si soka lingi ngai meilleur ami tika boy meilleur ami ya lisekité tika boy likamu nyonso kotuna oza na réponse nango omema na bébé ndeko na ngai omema bébé te mpo na nini tika boy d'abord napesi ndeko na nga Mathie Bonche Bambote papa d'amour c'est notre frère Daddy d'accord tuna likamu kotuna me kotuna ya Mathie te oyo émission alingi pe vine za la protéger oui na tuna ya Mathie te est-ce que moi si ali bala awoki ko so na ex te moi sa libala akosolola na ex soki bana baza na kati OK pona kotuna pe santa bana mais soki liaki ekotaka te boza na tante ya kosolola faut kokata relation wana ex akufeli faut kende matanga banini te mama bango abengaki ngai basi o baza na basentiment trop loyenge bazali OK même ngane naza boye ndenge ka vie ona koma nango nalingaka te mwasi mususu aya koseke trouver na makamu na biso ya famille namona ngai koma lokwa mwa mbuyema ba belle famille ba ye belé ba bofi ba ye belé po yobota na basi ebele siko oza obligé na matanga fo solola na oyo opesa moral o solola na oyo opesa moral comme siko lokwa vertige mo muto obela maladie ya muto ça bon ouais ko nanga na koka ngote bo présenter nga ba mes condoléances na musika abupia belle famille kaka mokonde eya na matanga poza ba mbriement te obota na basi misato et puis langage wana na mona ngoka pa basi ya bana kati bana nde bakufeli latisa bana tinda bango bakende yo vanda po oye wana oye kotala oyeba mwaso ya zwa ya mwana lokwa mabe na zoboya na zobisa mama na bana te ekita te elamba pe sila te zalaka ka propre po bato basotelo na liswa mabe ezaka bongo mama na bato tika kala osololi dadi faut zaka prudente mobala ngo pe soki relation eza pe ya bien te bwane pe parler moko te baja ba famille na bango okenda ngo pe papamba te eza pe moko ba respect pourquoi yo luko kende place mo pour okuta na bambanda c'est ça et puis baseme ki na bino pe baseme ki na biso ba batu mabe asololi na yo au finir 20 asololi na wana a finir 10 oya finanga yete yene mutuma mabe ngana zo problème na mwasi na ngai tika boy oya kala zaki soka zo kende kota la famille na ngai amemaka de soso tika boy pondu yazo koma 8h bani ko lambela bango akangi masolo na yebisa yo bandeko na nga basi ebele balinga mwaso na balati tika boy bandeko na nga yesi bino profité boa mitema mabe ti afonga bandenge nini aozela ngani na pesa yake no sala kindumba kwa lesa bino bandeko na nga mwasi na yo akende mbali musu balale po pesa monga pesa yazo bilo musu foto la vérité mama kapashi totika excédent totika ka excédent basi buzo babazali te na otune sika bino bolinga bakabaka te toyeba te eza ndenge nini bino bomi tuna question mbongo ya banda ko sala wenza banda ko yana nganda zwango wapi oya te kata sala kate omonike bolia mbongo mbanda ndeko na bino abimina mobali muso apesi mbongo ayebi no bo sepe na basoso bolia na pondu bande kwa basi faut za très prudent faut za ya on a vu ça ko likamu nyonso e comme lo benga na téléphone oui benga ngai na loba 2 minutes 3 minutes ya solo tozala na kolweziti oui oteanga na ebisa ko bala pauvre te allez mon sur YouTube faut faire très attention makasi na mon émission to 6h17 Zela on peut signer explication mon capital il faut otea ko maman faut otea les bala soke kufi et kufi papa lesande bana na yo tangisa bango audace batuna batomona siko ndenyo za mobile no wana esa kipa ko pepe bien kwa ndeto zalaka
mingi bakoya dadi te osiliki koto obite na keno rendez-vous Maman. remorquage na ebisa yo libala eza na makambo nga naza na ba grand frère o babotisa basi ya bato bana wana mpe nayebi bango namonaka bango namonaka mpe batata oyo bazobokola bango ayebi kaka aza mwana ndenge abitala yuma oyo wana mwana ya nanga abotisa mwasi na yo tika boye mama na vie zalaka na mobali aza na nkele na ndeni eza na mibali oyo bazanga nkele ebele tokangani baporti boye soki moninga mobali na ye aza te shit ya nsima oza na nkele oza na nkele te te nasala yango te me namona yango nde pa bato ndenge eyindela bango bayokana bango na dushe okosi elengi nini okoyoka na dushe vitese elekama okopike crise te nyonso wana kaka moko kaka moko oyoka mpe baoloba mpe malembe moko kaka moko ewela nango te moko kaka moko eyebilo mosusu yango nayebisaka oke yelanga mokomfuta olobela ntofandela sexy frappant temi yango wana sexy frappant bakara baosuka ndeni ya liboso te okolandela nde basukelaka esenga nazalaka na nakengela mitakala na bango mama Kapashi mwasi azotanga na université ti akoma après ya kosilisa fo azala na fiancé moko ya sir oyo avanda soki asilisi fiancé ye te abu pia okosi kende tuna na campus bayebi makambo nazoloba kende tuna mpo nazala mpe professeur na Louvagnons kende tuna mama nazoyebi so makambo ya solo et mwasi aza propre makasi mibala bayuma basantaka ndeti aza na ekobiste kati na ye aza na père azobanga mwasi aza propre makasi mwasi asimbaka bambongo ebi combien babanga kopusa na pembeni na yo azobanga petit wana ndenge azalaka na liteya afungolaka ye epuis na miniti nde toloba bajo ebele bafashaka na makambo oyo basikelako mabe baloba kofandaka na jo wana te pasola sani na ndako na yo lambalia lamba lipopotami ya mbisi ya mai ya nini tu tokoya te dadi na lembi na toka mama Kapashi te olobi makambo ya très important olimba bemission te na lembi na ngai mena batira esuka parla na nina loba boye bandeko na biso basi faut qu'on se respecter et puis faut qu'on appelle na bon conseiller makasi surtout ça nga banana bala 2 ans yango na yoka nga mate ya parete po pare paseni na mate opesa nga te tika boy na kumbela ka vi nga na ndenge na ngai neto za boye libala na nga toza sa parrain para sala masolo na mususu bisobe sala makamna biso mususu neto za boye toza ba ofele de parrain mabale bele ozomona na mboko yo bana bazaba orphelin de parrain osololi po para zo sente zelate zana nyata no baba sikoyo ya mabe tika boy tant na zolo ba la chair est faible mais l'esprit est bien disposé par tala maman bino bato bo pesa confiance pour ba parrain bo tala bilongi ya bana bino oui parrain banga makasi tika boy faut faire très attention bandeko basi bozala un peu souffle tala maman ezana mibali bazangi pider bazali ebele eza pe na basi bazangi pider bazali yango na isa ko nkele faut ko yoka nkele likamuso ngo sala ngo boye faut yango moni ke na bakisaka boye il y a des filles musisa sonye katana il y a des garçons musisa sonye katana ndenga tozala boye na mama Kapashi mère na pala yoka ke na minute oyo dadi na Kapashi un coup une flamme toko kene kinkolo à travers boulot mais toko kene kinkolo te poto que no foot à 3h du temps et soki tokosala ngo ezala sans trace
Yo pe kata makolo na ndaku na ngai. Koya. On est là, kaka. Koya te mikolo mon texto. Un message. Tout ça. Na kamwa mibali Yo écrasant. O t'a fait mais. Eza na ngopo na bongo ti. Mais pourquoi qu'on permette moi sinon quand on a message? Yo salande. Na sala ke loko te pona komana kana mutu makama mabete. Babi loko mabe za surtout soka moi sa monika mutu ma komela ki yo. Na sepela mama kapache. To wumeli na makasi mais non mutu monta komela muninga sali bébé. Sali chéri. Non non, c'est un exemple. Mais ça na ba to belé ka souba meseni. Akomi ko tenter. Ah ça bon quoi? Oui. Ok. Maman, est-ce que na tanta on a vu? To kena no kolezi na chambre na été. Technicien na chambre na été. Est-ce na ko kengi la yo? Na tala la na gauche tala na droite. Est-ce yo benga ke dadi ya o chauffer ngai? Biso na gikongo to benga ngo katula kiadi. Moko. Bande ko basi. To suka pa. To za la sage. To za la mayele. Na ba engagement autozondima. Ezate. Maman. Et puis ceux qui te lobby to que na domaine sexualité. Ba fille belé. Ah, et le connaît le bébé sanga hier. Ce qu'on permet ngeza chaîne na yo ba fille belé na parcours na banga ba ki fiançailles. Ba kutana mibala binini mikie. Et ba kutana mibala minini minene. OK. Mais na libala ayo kutana kamoke sukal. Okosi. Et comment appeler? Na linga to préféré ni maté moko to koma nini bocha ni na titre moins 18 abatala te na maman te da solo le loko yo nazana ba mateya na ki fiancé okutana ba embombolo oya na ndaku boye mutu asa yango balobaka libala eza cerveau. Ils ont pas bon. Libala eza cerveau mobile faut la responsable et lekela yote lia na mesure wana. Baba fimo aboma libala pona ndoko lobi. Aya bala pena mariage babi nuit de noces. Akende boidadi a regretter ba ote. Nga mobile ote batuna nzoka ndi kambetolomo. Problème ezate tote na yo awa. Ozoela biso engambe. Okoela biso liboma ka likolo ya nini ya kiengambe. Yela biso mutu mukie mais po omoni mutu nenge salaka ekipaka te. Mutu subo ko benga ya pombo. Katelanga lipe mutu mukie mais mayele tondi wana. Problème ezate oboyi responsable place okepe zala makasi. C'est ça. C'est ça. Nyonso na kati ya nzoto ezo contribuer na bolingo. Nyonso na kati ya nzoto. OK. Est-ce que bipi mibali mususu azape ne mbombolo mayibo pesa monga wenzete ayebo tangisa bana te irresponsable C'est ça, surtout ça. Babenga bango na français soki jinini soki gigolo. Majorité ya ba gigolo ebele ce sont des irresponsables. Si. Majorité ba gigolo. Je parle ça. Ebele. Mobali o 5 à 10 mois ça laisse akaya boko la kaye. Fojo. Batonda dadi sakola. Fojo. Ozomona mutu fole na mutoki na ye. Si. Asala pona boko la mwasi na ye. Les photos ya émission na mambolo bien. Na émission na biloko na se réserver ko kuna na ko se réserver te. Kuna na ko lobela nyonso. Na ko bana na ba solo mapeka. Tout ba poili ko 4. Ça dit eza logo akuna o singa papa o tourner film a sexy mena maloba. Tikabo. Na émission na tala na yebi ebele. O monga na boy. Parrain pa na ngaza bébé. Tikabo. Oko pe o parrainer sous parrain. Na ko parrainer li suna parrain. Na parrainer ye. OK. Comment ça m'a séquité? Bien. Il y a des parrains et des parrains. Parrain. Aza logo la papa oya botio biologique. OK. Et y en a Boutou et y en a Moïse, c'est lui le responsable. Mais ce que mon parent rejeté yo, c'est un bébé parrain. Quand biloko na zo ebisa yo, moi je suis responsable. Naza ner solide parce que ngana fani na ba avion on a mona nyonso. So ko bisinga dadi o mona ka nenga vie koya kana mona avion nenge koya. Oui. Na nenge fina bato.
eloko sikoyo na koka bwana wera te na talaka ndenge tango ave kweyaka na quartier na biso musicien liboso aya na kingasani ya suka aya kopesa ba condoléances na maboko na ngai c'est le roi de la forêt ndo mona bilo mususu na beta bilo boye au raisonner na raisonner changu nde fulai OK Chelsea to suka na yango wana bambote na kosukisa boye obike lité alinga penako basi ya bolingo mabe pe loko esala mabe mama kapase dernier ta basi bakomoleka mibali na ebele bakosaka yango bakosaka te ngai bazwa mibali ebele azaye mo paza moi te sikoyo eloko siko ngana oyebiso poto ndima ke bakosa ta mwana di maternité totala ndeni bana babotameli bakosaka zamba juste OK c'est ça bon nga sala ba Eve mibale adam moko omoni biloko yo c'est la vie et c'est la vérité bandeko toutefois babiloko yo tolobi eteya mabale ebele peza ki na mona mbutu mais ebongaka po mbongo ya si mama pa bandeko pesa na ba côté mususu metanga moni ka mbongo ye kale akati a changer siko idéologie ezala pe bongo baza ebele na Congo ya solo bazali oui babwaki sana penza OK mbongo pena boy pa azongi ezongisi masolo faut faire maman ne naza boye naza mambo ebele na makambo ya Jésus Christ oza na komaka er moko pe antichrist eza na religion moko te na Congo na leka te ngane ngomoni nga boye oyebi nga na bamisima no benga nani imam mwalimi Musa na komati mwalimi eba nzambala omoni église ya kimbangiste oyo ya kingasani ngamu na bandako kambango na église de noir ne kankar tout na sambeli tika boy ba rose croix mama siko na bando tale le glando yeso église moko na moko ndeto sambela na debonoma wa oyati na église mitakala non te tika boy soto linga siko ba mitakala ba jeune fille kwa bina mama kapashi na yebebele naza mwana muke na âge mais na ndinga mokili na yebebele faut faire très attention bande ko bo sosola faut que vous en conseiller bien faut que ba place zo keni na place zo keni ba parrainage ka mutu pona mbongo te lelo bazo parrainer bino pona mbongo parrainage ba nini mais à la longue tala mutu akosa yo te omoni balobaka boyi mama kapashi kanga likambo yo esalela yango si libala o batu babala ni sika lelo ne tolo baboye basilisi civil religieux coutumier nyonso basisi bakio banda vie na bango mama kapashi ka moni libala ni leki 5 ans esili et ekufali sur lelo te eza na 50% ya chance ekufali sur lobi te mama kapashi majorité ya mabala nyonso o batu babala mabala o batu bakufa beleza moins de 5 ans pona debi kaka nde elakisaka identité moko na moko okonyata ndenge bato nyonso banyataka te okotambola lokola bato nyonso te soko olingi na vi bakonza yo te nde tobaboye tokóma kokonzana ndako ya libala tokonzanaka tika boye kokasa te ka mobali moto akonzaka mwasi tokonzanaka bazokonza yo mpo ozokonza kendo luka mbongo yaka nango awa ye mpe moto ayambi koya mpe na baloyenge ta badepanse tika boye akotelemela yo ata yo moto okendeki koluka yango soki komeka loyenge te tika boye ndomonaka sikoyo moto mosusu esprit eza faible otala mbongo na ngambo nazalaki soki na ye na 1000 nayeka kobenda 100 sikoyo okomi na question réponse faut répondre 100 oyo ya liboso zwaki osalaki nango nini oye lisusu ya mibale zwa batala yo te tika boye foluka stratégie obimisi oza na stratégie te fo ya nde kobakisa po mbongo wana yango ekosomba lupango
mbongo wana ngo futa ndaku mbongo wana ngo kocha ba provision place boko potana yango wana famille na bango batu babela mais famille na yo mutu abela te basi bazaka bongo tozaka bongo pena yo surtout surtout yo mais ni koloba teza na basi nyoso ngai tango na ibisaka ma femme que bokilo na yo santé n'a pas de prix 4h30 to boaka à côté de vous ta maman ou papa très sage là-bas ça continue kata nyata po tango bango bazo nyata bongo et pesa ka considération la tsaka moi na biso libala bala ate mingi te ya muke to saka ni to liaka mais ba mabala lelo banda bakenda to ka mission conseil na kopesa yo semeki a maltraité yo te zala street na ba semeki osololi et puis faut yeba yango tia na mutu na yo ke ba semeki nyonso ba defa yo mbongo ezonga te ba futa te yo sko ka soko na kota na vie privée na yo bino bozala ka we nani abetela ki ngana bwe makamu na loba ke za bongo tika boy bof na nga soka definge loko bosana vanda ka kimia soka ye sope boyate izate soko moni nde kwa mwasi tonde kwa mobala eko luka defe loko bobeta ka rubrique toza na ngote mais loko zande ko na biso na problème on to tika obongo yo loko eko luka 100 soit 20 sololi lutana tololi eza ba moto musu foko boma yango yo zande ko na biso to ko defiso loko te so eza foto pesa yo naza na ngona pesa yo te loka pa uti musika $10 futa transport et kita température ata ye 20 fois beta ka ka bongo soki ezali ko defisa ye te kabela ye ake ndoko ya komema lisumu apamba okosenga nyonga ko so bana bana kati longwa kuna to boto bana kitoko tibino na famille na mta kitoko basata bambo ba miso ozomona okofinga malikolo mbongo na yo ngai famille ya mwasi ona bota na ye kala na sala buzo na sala buzoba tokena bango matanga ba relation Mathieu Boche zo pekisanga na tokutana na matanga ba relation si alongwa kuna Mathieu Boche yo soke zaki yo chaka ba yaya tokena na bango to utika matanga nde ezalaka tokutana na matanga te ya relation nabi boko telenga na boete loko nga prêtre naza tokutani un peu ba grande sœur moi naza ndenge ezalaka ka ba belle sœur to vanda yaya tika boy na benga na nukuna na guichet ni ata bango no de ya mali ba kitana mo okena na musika mo yaya batu balango babalukela ngai okosi nazwa mafinga okosi onyo kwa mina biso okenda ko bala mwasi mususu zoba mobali to sokola yo lukelinga bo nasuka nango basisi ko finga ngai na bina telema na kende oningo kende wapi pesa biso ba transport. Il y a des familles et des familles. Kota omona makambo. Et ça na ba famille mususu mibali ba palola minoko na se. Na kokota lisusu awate. Soki nga na konti awa bokola musama mama nga na sama bele. Tika kokosi zotaba mobela. Bokola musama mama nga na sama bele. Bazali mama tela na koma na ndaku na bi $180 recueilli mais na finga mi lisusu na franc dani na franc mais bete le na franc comme na ba 500 plus de 500,000 ora attention mami ninga mutu e bongo siko tango ba simbi ko binela ngai pakola ye fwenge okosi ndeti baka ba danseuse nozo awana namoni makambo ndeko na balangwe ta balangwe wala ze wana kimbuta to place tena ebi place za reto na de la nyotse ndeko na nga mwasi faut faire très important très prudent
babala ni baomona makambo ba fiancé baomona makambo ba garçon baomona makambo makasi ba divorce ebele salami na ba poto toyebi pourquoi te salami na poto eza na mwasi azokatela mobali lingala ocontribua te na koya na nga awa surtout langage wana eza makasi na diaspora eza makasi na diaspora awa eza mboka ya ba stress chaque samedi dimanche fona ke musiki fona mpindima na baninga tokende kopema to fete anniversaire nga mpe nazoya Adidas Arena tokofete mpe anniversaire yango na bino famille nyonso boana problème naza wana na kopesa conseil bobenga ngai intercession prière tout tokolobela mama Kapache je suis un bon prédicateur mukolo tokokoma no na mateya kofongola ba verset biblique ndo comprendre le niveau ya dadi na bamboka o nazobeteloka eza télé réalité ya ba famille ya bato zela na bakiselo loko moko hein sonde na yende njilo na sel mabe ya nazala na nièce na nga moko Matiake ake na ye toyaki na nzela moko te nga naza pieto te je suis véhicule boniati te lelo te na boyi oniata na ye nazala na nièce na nga moko nayebisi na bi nièce tobotami na famille pauvre nga naza mwana mobali naboti na fille moko pasi oyo nazomona nakolinga ti yo ndeko na nga mwasi mwana yaya na nga omona yango mama akangisanga monoko na se afinga na ye ngai te mayebisinga kaka esosombela nga kaleso kaleso ezoyinda nga awa ndeko na nga mwasi oyebi nièce na nga akatela nga lingala bi osombela nga kaleson te tika nga na vi na ngai tika boy kolobo omona na loba bwe mama Kapache nazo loba mpona koteya mabote ebele me bayebi souffrance onga na monaka te nde na bwe énergie nyonso ekei ato tikali ni awa mama ndeko na nga mwasi nakokolongola te eloko te pema alobi na nga nakosi batie pema nalobi mingi eprovokaka mpe imoraide na se ezopema bakanga matiti wana yo mama bibaka baka pourquoi moninga zolela imoraide tu regardes tout comme ça merci nzamba pambola biso Kapache TV. Kapache TV.